Capage TV. Capage TV. Makambo majabu nga ekota ngati. Poani. Bon. Mama Sincho moi na Kinshasa oyo. Ata na Europe, na États-Unis, na 5 continents en Afrique. Eza na bato oyo bayokaka nzamba tumuma. OK. Nzamba lobelaka. Pe batamusa makaselo sentiment humain. T. Mais na sentiment spirituel. Bino bomo na makambo na angle à gauche, bomo na droite. Eza ba grâce nzamba tiaka na kati ya bato. Tokome mama biso tu na femme côté. Nga na talaka majama ndezo. Na ko poser question, est-ce que so mona makambo nzambe basa na concurrence? Nzambe na lola, o apesi don, ya kwemba musique ya nzambe, bosala ngo concours, basala concours na grâce. Ah. Jamais. Grâce, chacun de nous a sa grâce. OK. Ba mélange chacun des grâces. Ba sala ka jamais concours na grâce. Landiango, pasteur Moïse Mbi azoloba ngo. So omoni azoloba. Mais batunya so babika lobeli mai kalamba, mais c'était kombote. Bon, alobeli mai kalamba c'était kombote mais nazo so pepe information ba lobi à rapidité. Pour y pas bien histoire. Biye ba yaki ba proposer. OK. Vous savez, j'ai connu des gens, des amis à moi, on a presque grandi ensemble. Et puis c'était pour moi un couple des serviteurs de Dieu. It was a couple of servants of God. Pour moi, c'était ça dans ma tête. I had that in mind. Jusqu'à ce qu'à un moment, la femme du monsieur, until the wife of that man, dans ce couple de, entre guillemets, serviteurs, in the couple of those called men of God, la femme du monsieur, the wife of that man, commençait à faire de propositions pas bien. was making certain kind of proposal that was not fine for me. Et je me souviens encore du jour où I remember one day j'ai dit à la personne non. I told him, Donc comme un moment où venait nyoka, donc diable, azo swabatu, azo swaba famille, azo swaba mboka, azo swaba santa batu, azo swaba misala batu. Oya kotalela Yesu, malgré venait wana akokufa te. Ce qui yo informé nga ki auti ko bela VC. Alors oyo ça deuxième fois. Tika boy. Oui. Ce qui makambo lobe za solonde na loba Gabi azana AVC. Et ça deuxième fois bien troisième fois. Oh, tika boy. Oui. Nenge ba makambo komi AVC, bato ba théâtre, tout ça. Tout ça, maman Cynthia, ce n'est que le diable qui est en train d'opérer. Diable a comme ça le système bande kobolanda. Azo kende na batu na système ya attaquer le côté le plus pété. Numéro 1, côté le plus pété na vie à mutu. Na monde, moi si. Tant au monde na mutu mo muke dimi a zo maman mukolo leke koko, c'est qu'il faut comprendre. Côté le plus pété ami balé. Bon. Okoki jamo bala moi na zemi. Mutu bala moi na zemi, soit moi sa kokufa. Soit tu m'as au moment où je parle et elle a battu belé à on a mboka na bisoa na Afrique na Kisasa na monde partout maman na lo simba battu belé et elle a battu belé à na zemi makenda ko ba. Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourisme Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlons plus de 10 langues. Global Tourisme Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au +90 50 13 65 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé. Avec GTSP, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé,
et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage télévision, tu es pas na bino, tu es na laptop, na téléphone, partout, méthode nyon sokolande la biso, na télévision en tout cas. Nzambe alola pambo la bino place bozali, besoin vraiment couper sa biso baton na bino, ceux qui vont se na émission beaucoup maranase, et ça vraiment bien pour na biso toye ba nini oyo. Il y a ma bête, il y a malamu, il y a Kobungisa. Merci à ma partenaire, Bazo s'est confié dans la page télévision. Des fois, ils ont un peu normal. Chaîne Ekoki ko bousculé parce que Joe Mystique na matanga, koto grâce à Telo Yemoko, koto pe Arsène Maïla lem soumwandika, maman capable penzo te Ekoki ko limba parce que recrutement on boye binenge zarana bana biso koki ko banda de lo malamu, lobi akatani, lobi boye, mutu vraiment o azali ponctuel na kati ya musala, azali te milinga, bo bebi somoko bino pe bolinga araboye bara ke kapachula nde azali ko présenter. Or que photo bato panzakaje parce que nous autres faux et pe mara. Merci na ba abonné nyos bozali ko bakisa massivement et zo sala biso vraiment très bien bo s'abonner na site na biso ya Mama Kati Kapesa TV et au sala biso vraiment bien malgré Mama Kati Kapesa TV mikolo azo ki pe biso te ana dette na biso ya makasi mais quand même bo ke ko s'abonner kuna et ça la biso bien. Akoka boyete mona akapachula te bo s'abonner vraiment massivement kuna bo s'abonner massivement na Carios hein Carios TV bo s'abonner kuna bo s'abonner pas Aïda officiel hein Gladys Aïda officiel na YouTube nae bo s'abonner kuna et ça la biso vraiment très bien. Merci na balandinyo sur ya Kapage télévision to sepela ko mona bino to zana Thomas Yemoko prophète Jeannot Bontongo Eyongo tala niveau na ebi non poste non surnom prénom nyonso moto na Nzambe boni Kimia Mama Cynthia Kimia boni santé ça va hein santé ça va très bien na ngolo Nzambe sauf ka ba pongi somo pongi même tango na ye na plateau na zolala oyo na ebi na meto na ko nimba oza champion osimba kasi ko nimba osimba bendele moi ezate mama olala raté na butu prière ezate prière méditation moto mususu boy maramone ezo simbaka bien te fo duka méthode nini c'est ça osambela ponkola lobosala bosala boy pongi ya moke batango pe babengaka hernios surtout na butu ouais baza libre na butu du il faut au satisfaire moto nyonso c'est ça musuku to na koma esalanga soni soki ozo sola na ye olali ayoki ndenge zoko konflabi papa mona yemoka aider wakati ya songi osutuka boy mondima kata téléphone pour papa vraiment nimberi conjugaison mais sinon dans l'ensemble Dieu fait grâce Dieu fait grâce mais kolonde molimo ya sacrifice to calmement ngona mboka OK surtout ça tolingela ki bango buru tolingela ki tolali bango coussin vraiment po isa isu te diminuer mon te diminuer muke et ko diminuer pe auto ça la système à retour à l'expéditeur OK ba ezongela ba kolonango OK. Papa bazali kotala biso partout dans le monde entier bazali na besoin ya message ya paix pour na lemo sous circulation ya ba buzz to ba message o elingaka ko bousiller mitema ya bana Nzambe elingaka ko lengisa population okoki koloba nini et puis libonde limukie pona ko calmer bato nyonso bayaka na bambloko oyo lobi wana o photo zongisela bango ba témoignage na bango ya mabe ba mauvais sort na bango na kati ya mboka makambo ezali lundi ko bimate oh j'ai dit ko bato baninga ko circuler ko faire circuler ba message ya mabe o diable atinda rapona ko semer trouble na mboka okoki ko loba nini papa pona ngo Yesu ayebisa kibiso abi bokoyoka ba message koya babaka mobele bakolobela bino mais bolanda te amen bosala souple omoni
sagesse il faut ça là. Nous sauter ça koyokate. C'est ça. Bible lobby, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce que ça vient d'où? C'est ça. De quelle parole? De quel personnage? Et où tu n'es pas nan? Mais si kanini? Parce que le loba oyo zoyoka ndeko peso kondema. Amen. Arrêtez to loba ka kopesa matoi na n'importe qui. Et là il y a bengi buzz. Mais buzz on a yo mondi buzz yé fouti mbongo. Mais mutu musu se déstabiliser. Makasi. Et mutu musu sali tension. Ngana bi mutu musu pour ça la tension il faut que loko makasi biti pa. Mais mutu musu pour ça la tension il faut que nouvelle ya mabe na mboka. Il faut que ngamato izopesa matoi na nani otali bolekisi yango olobi oyo kosala mate po nkolo na makambo oyo azate tali bisote alors eloko wana eza pena pasi ndo moni sikoyo ezangisa batu kimia tout ça c'est le diable po batu bakoma na yiki ya zo coopérer il opère comme ça oui distraction makasi ndenge olobi diable il faut kotisa yiki place amoni kimia eza et simbate il faut opérer ce qui pas moni yo mona na nzambe au garder position chebo. But boxer ba ebi eloko na oloba soko garder na box soki muto so bundana a sentir que oyebi ko kanga garde place ko betolo ezate abana ko fungolo garde a provoka connaître na panzi tango yo sa fento tango cheba seni abeti yiki azo denda. C'est ça le diable. La Bible dit il rôde tout autour des enfants de Dieu comme un lion rougissant cherchant qui dévorer. Voilà, quand il rôde, c'est-à-dire à l'autre place il est au côté là. Alors quand il envoie un message à Batou, c'est ça rôder. Quand il envoie un message à tourmenter Batou, c'est ça rôder. Batou basanga kimia aller opérer. Parce que là où il n'y a pas de paix, kimia na ndenge na ye. Or en cherchant la paix de ta manière, de ta façon, OK no lukango na lulengo ba lukakate. Pour continuer le boulot. Yango il faut que senga kimia mais kimia mokile pesa kate. Kimio ya sole za Yesu. Amen. Le bana nzama peso kimia atako yoki senga kimia. Ba chrétien ba continue distraction. Voilà pourquoi makamozo si mabon. Mais chrétien lendi sami. Mboko batu ba lendi sami. Ata osali ndenge nini ya zotala ga ikolosu. Yango lo ba kitongo serpent de rein et ba nyoka ba soe batu na désert. Moïse ba ki oya kotala serpent de rein a okufate. To comme na moment oyo venin nyoka. Donc diable azo soa batu. Azo soa ba famille. Azo soba mboka, azo soba santa batu, azo soba misala batu. Oya kotale la Yesu, malgré venin wana, akokufa te. Amen. Il faut chercher la paix de Christ. Amen. Et qu'on soit des hommes sous, qu'on pèse ma toye, na makamutute. Nzamba sali par ne te donne la paix. Mais yobe mutu sala par na yo. Nyon se sa ko landa te, nyon se sa ko yoka te. To pambola bana nzamba. Seigneur, merci pour cette parole. Et yeko kangola, paix yeko lendisa. Et que tu as nzela ya kolanda oya koyoka liloba ko uta na munoka mama kapachi pe ba conseil ya ezande yondo zoloba oya ko salela yango apambolama tika bato bazana ba difficulté après cette émission bazwa ba directive bazwa ba orientation oyo ko sala bango bolam na kombo na Yesu Kristu to zingami na makila na yo pe na sopi makila na bandako nyonso na ba pe nyonso na bisika nyonso bazolanda émission oyo na Kapache TV au nom de Jésus. Amen. Amen. Thomas, tu vas continuer et merci d'avoir un ensemble au Nios Bazolanda Biso. En tout cas, bon, là, qui vous partagez émission pour battre les sous balandité, balanda, pe baye baki makambo malonga, pe malamu eza hanakati ya Kapache télévision. Conséquence ya kobala na zemi. Avant to zoyango, papa. Ezali na il paraît-il que Gabi yo mutozaki pasteur ya nazali na prophète Gabi Kiwaka voilà Kiwaka na pesi bango ba yebi elongi au prophète Jano nzama pambola bino nyonso ya groupe évangéliste voilà nazo annoncer le seul groupe où esala musala nzambe na bonzambe nyonso nazo annoncer qu'il paraît-il que il paraîtrait voilà qui a eu AVC pour muto a pambola ki libala il y a Gabi Yé wana kaka nda koma ko Raymond Kenzoka moi si ya Gabi na kati nda kwa libala ba pasteur bozo sala biso mabe makasi likambo mabala oyo donc nazo annoncer que mwana na yo azana eta moko ya malamu te na poto voilà bon ya solo Gabi Kiwaka za moko ya bana nanga ya prophète Jano na ochama na munote batu bayebi et tozali ko komela na dernièrement OK po ezaki na mwasi muso azwaki moi si wana ba problème na poto papa ba kabwani OK wana za moi si amibale ya mibale to benga na kazaki mwana komina Kishasa na mbomu soki mbomu donc
wangata nakenda kuna na famille po azaka na ndeko moko bela mama na mbas original il fallait que nous prépone Gabia Cyprianga donc histoire de cas taba 3 à 4 ans 5 ans je crois oui na 5 ans je crois alors ayoko zoami balé to bungani to kokutana na Ali ya munene bazaki Ali mibale Ali salana Ali mususu maki ngando baki mibale Ali sala so munene azaki munene mbinga na bandal tozalaki ne on n'est pas maman na ye quand je dis maman on comprend na bandal kota inga to sololi abino président et tout amoninga ya mbinga Ali na bisana benga président na bengi président c'est Gabi na bengi président baleli baso tozana prophète Jano mais papa Gabi a ebisangelo moko soki yo zo conformer nga parce que ndenge zolo babu semaine passée na zo bonda nzama olakisa ngai OK na sana numéro na été muta sana numéro na ye ya Gabi ki waka batindela nga mbangu po je dois l'avoir au téléphone na bonde la pona ye wana pena mutu nanga ki waka mutu nanga alors soki yo informer nga ki auti ko bela VC alors o ça deuxième fois tika boy oui soki makambo lobe za solo nde na loba Gabi azana AVC et ça deuxième fois bien troisième fois oh tika boy oui bato ba vérifier ne loko na ebelo na oloba auti ko bela kango déjà abuto bela VC il y a 3 ans oh et asana ka VC makasi ezaki na kufa bon na ebité faut ko vérifier peut-être ça on azolo pour bato bilobela c'est ça au moins loko c'est le cas azu image na eko cha au moins mtisoka tali ouais c'est le cas to mona kai abela ka VC alinga kufa akokata ko loba te loko te mais grâce à ma prière Gabi a comment il faut reconnaître batou pas comment il faut s'animer koloba mais quand tu parles avec lui vous sentez réellement que muto utina AVC OK et ma comment pour tambola ko tebisa ngifala banana musala donc ça fait 2 ans na perte de contact ya mwana nangai alors na osenga na bato basala ngomba bisanga ba pesa poto e bana ko alors na koti sko na muzindo na motuna oyo zotuna ngai mama Cynthia ndenge makambo komi AVC bato ba théâtre tout ça maman Cynthia ce n'est que le diable qui est en train d'opérer diable a comme ça le système bande ko bolanda azokende na bato na système ya attaquer le côté le plus pété or côté le plus pété ya mutu na vie ezakami misato nani ya moi si numéro 1 côté le plus pété na vie ya mutu na monde moi si tant au monde mutu mo muke dimia ozo mama mukolo oleke koko c'est que il faut comprendre côté le plus pété ami balé bon Mongo côté le plus pété ami satu boulot musala pouvoir nazala mukonzi siko diable comme ko opérer siko kaba côté wana le plus pété côté moi si comment voulez-vous expliquer yo pasteur au pamboli libala ya batu bon pasteur on peut na habiter et là on comme te pour libosser ça qui ba parrain et a vague et akina ba camarade de comme na ba parrain mingi ba bimaka na ba fier na bango basi et le na ba parrain comme ce ko ba pasteur so pasteur au ko samo sana ni so bo na remorque libala ne kufi pasteur au bal sakate ti au ko sabango mutasa influence na libala o robina ko kabula na epsa kabino eloko et aka ba parrain mais oui mutasa influence au kabula libala et aka pasteur te so ki pasteur na kabula libala mais bino bokoma kabula makasi bokoma na ba koma kabula makasi pourquoi parce que ba pasteur rebelle te séduisa bandimi OK ba pasteur rebelle ba séduisa bandimi envers leurs parents ba pasteur rebelle ba bimisa ba parents mabe bangonde ba dadi or vrai parent ya mutu eza pasteur te eza moboti mwana wana amen et puis ça ba pasteur qui super kindoki a comment nzambe dadi te dadi ya solo ya via mutu et a papa o ya engendrae na ebisa avec promesse ya bénédiction amen pasteur azaka encadré spirituel na pesa verset na mukanda zela nano likambo mama Cynthia il faut que na verset oyo keloko na lobi tozo kende toke totanga ngo mukeba na nzambe faut kolanda po makambo mususu tolobaka ngo balobaka biso toteka makambo mabe tozo kende na mukanda ya hébreu tofungola hébreu 13 toke na 13 toke na hébreu na 13 aux na 15 na 17 hébreu 13 17 je lis au nom du Seigneur
Hébreu 13, 17. Pour notre pasteur. On va demander à bakomi ba papa ya bana batu. Balobibwe. Obéissez à vos conducteurs. Tosa nani conducteur. Babenge nani Conducteur. mais babenge papa. Te. Babenge daddy. Merci. OK. Obéissez conducteur, c'est-à-dire mouton sota les sonzé. Zela. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. L'imemia, car ils veillent. Ils veillent sur vos âmes comme devant à rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Babiboto ça va pasteur. Bozana bango bien. Potango bazobondela pona bino basalango bien. Non amirimiraka mondimi impoli, mondimi respectanga te po ekozana avantage. Okotonga, sinon to kozwa lipambuli te. OK. Faut pas ofinga pasteur à tout moment pasteur boy. Tant que pasteur on a kaka yemu to ofinga bondela rapona chako loboko, ozoko benda malédiction sur toi. Et là, quand il faut pas faire le bandi mingi baza babikotsa na combat pour akende que église et pas passer mais yendo que nous tonga passer na pembe. Mutabimisa songa passer na bande za mondimi. Ya église nae. Ce qui est plus grave, pasteur ya zotonga kaka yenda bonde la ka pona yi. Si ko soki pasteur a komi ko mire pona mondimi. Ezali sous li pambolite pona na sengo bima na église wana. OK. Pasteur a bonde la ka pona yo, yone boko mo bebana, change l'église. OK. Ce qu'on change c'était à Obumayo sans Oyeba. C'est la parole. Ce sont des écritures, oui. Na persibino verset. Hébreu 13, na 17 itanga. Mais ce qu'on a na mukanda Ephésiens 5. Ephésiens 5. Et le but tosa moboti ba para na yo po bangonde banzambe ya se. Pamba teza eza verset o eza na promesse kaka yango moko. Soko tosi baboti na yo okopambola mamakasi okende musika na vie na yo oyo zana ngo bezo kozwa okoumela na mokili bon moyene kozala meilleur mais pasteur nani yango atalisaka bandima te loko na oloba batosa baboti po bapambola ma yango moni batebele lelo akene église ba mama e maboko rien ba tchaye libumu rien ba kotse ba retraite rien ba mama e genou rien ba tchaye coup de tête ba fente bo mouchoir akwe rien ba paloli e pas passer à côté ba prendre ndenge na ndenge rien nzoka nde ba para ba kangela ikanda. OK. Si quoi il faut y a comprendre que pasteur le capé va passer na ngombe to komi tronzo to bobo. Moyo comprendre pe exacté. Pasteur comme luka o comme beta miso lo ngando ake ozo moyo komika amoni mutu. Po osaleli mondima bato ba prière ya lolenge nyoso ezo simbate nzoka nde mondima na bebisa na ba parole na ye. Amen. Pasteur a solo tout naka mondimi kaka te ko yaki prière mais ndenge ni na famille. C'est ça. Papa za bien, boni boza bien. Papa bara bofanda bien, boa bien. Tango za bongo en tant que pasteur za na Saint-Esprit a toucher le non papa toi bien te nini. Maman lo be akangeringa oh. Nde to sali lokola oh. Yo sona maman ndeni. Pourquoi ça? Je ne veux pas. Orientez-moi na apesa butosi na baboti. Combien de pasteurs le font? Biso ba pasteur de ka biso mo nde ba papa. Papa wa papa mutute. Aux encadrés spirituels. Oyoki, père spirituel, si on a bien compte dans le domaine, tu repères dans Matthieu, le père spirituel c'est Jésus. Yo encadrés, vous méritez le respect, mais papa et moi, on a zali ou à bouteille, ils ont mérité pe, on a posé pe moi no ya bimisa a honorakai. Ozo que nous repères ça bekiti na église to boité, mais pas na bino papa na fana nebonga. Tinda mwana senga bolimbisi yango moni bana basi boyo ka pe mibali délivrance mususu soki na église simbité tala na famille na yo bebisana na nikebongisa. Amen. Soki zana papa na yo kesenga pardon avec une offrande. Yo kan so offrande ka basana nzambe va chercher tes parents. Sobili puta mbongo papa yango loba le loba. Je t'informe, je te dis au bebana na ba papa na yo atazandoki pesa idroit naïe. Quand tu feras cet acte, Dieu te protégera par rapport à sorcellerie naïe et zoyoté. Mais nzamba ko tanga musala mala musele pas papa okopambolama. Amen. Pepa mama. Amen. Ndo moni problème ezole ka. On a fongoli ka brèche on a pona loba. Ba parents ba pambolaka bana ba lobaka. Maloba bien. Tant parents zo loba moni ebonga nendaku somba. Batu musuba opera na mbongo na ville à Kinshasa mais va chez eux. Oleli. Arrêtez ce que vous faites là. Non, ne faisons pas semblant. Au sommet la pasteur église salon te boite bon offrande de tout pasteur à soir. À église te, à somba bakitite. Un pasteur doit être organisé.
L'église doit avoir une bonne organisation pour le bon fonctionnement de l'église. Canaliser bambongo zokota en église. Ba miso ba passer miso baza ba sala ka pe na yebi. Asala ka sala tu peux acheter mais yo papa na bino sala raté. Famille zo souffrir. Na ba passer le kuta oh famille na bino nde ba oli mbongo no ko pesa mbongo te ça c'est la sorcellerie. Au contraire sur zo pesa mbongo na famille Dieu te bénira. Amen. Zombongo ana sambela pona ngo aider tes parents. Amen. Maman ngai makambo na ko fungola ngo un jour. Pour ça me fait mal. Ba parents na biso to baby ça mais to bongisa na ba papa église. On a passé ma bé, tu détruis ma famille à bateau. Si on continue à l'église, réveil. Maman Cynthia, réveil. Quand on est à l'église, on remonte à Kaka Boazoemba. Mais Luka Bisson a banda, on koyo kabako tangelo ba conflit bazana ngola ba para. Makasi, papa, ton ya teli susu likambo libala o kobala na zemi. Conséquences za nini? Yamo na zo kendeka kobala na zemi, conséquences ya kobala na zemi za nini? Eza nini? Okoki jamo bala mwasi na zemi. Muto bala mwasi na zemi, soit mwasi akufa, soit mwasi akufa. Au moment où je parle, et ana bato belé awa na mboka na biso na Afrique, na Kisasa, na monde partout, na lobeko simba bato belé. Et ana base belé ana zemi makenda ko bala. Bana wana soki bakufite, ba mama bakufa na robota. Soki bakufite na kokola bakoma kondire maele et kokate. Avo bala mwasi, je connais un pasteur qui ko bala mwasi. Mais moi, je suis na zemi. Il y a le but comme je suis pasteur. Et ça, de l'autre côté. Et au Catalien, merci, Maman Cynthia. Maman Cynthia, na lobby na yo problème et ali. Et belé bazana kawana. A précipiter lobby ba kogangelanga. Et coré. Et coré VC. Merci beaucoup, Maman Cynthia. Na kena salambango pote ko lukeloke ko revesete. Même so sali lisumu, nzambe wana a sopa makila nene kulusu pour nous racheter. Amen. Tu n'as pas de compte à rendre na mutu. Ndima de sumu. O mikitsa bible biso ko ndimi de sumu na yo. O mikiti so sengi pardon, il est miséricorde de Dieu. A rolembi so biso batamu kinde to kola ka batu masumu. Mais yo so bongisa na nzambe. Ko yo ka batu te bongisa na nzambe. Amen. Ata batu ba telemeli yo. Oui, tant ko bongisa na nzambe. Beta kara. Lobi ba ko comprendre que yo bongisa na nzambe pe ba changer maloba. Amen. Mais maman Cynthia batu bele ba yebi ngote. Oke ko bala, tika to bala, oke obali. Passer on a balobi ko balisa ko bana mona biso ta zana zemi famille ba koti discussion mona biso sana zemi bozela kita po terme ba utiliser ka soki mo sana zemi ako bala sikote loba na famille na yo ba garder boni pe bo bala mbango boy ana zemi ba misa terme wana mona mutu boka yemba mbango eh papa boni oya na mo ba no pe vitesse bondeni wana na zemi o comprendre ce que belé ba supporter ngote mona te nana ngona zemi te mena libu muzemi ezali te nana ngana zemi te mezali. Parce que mingi babala bazana bakawana onga na zoloba. OK. Et pe bazo constater makamoma bezo komela bango. Mais bazo yeba kolobate tala remède yango. Amen. Tala lité yango. Soki mwana zana zemi ata mobana zami la dera robing le temps ka botaka ngana ko kate na ngina baleka mbala moko noki bakobotola nga botika kena mbongo na ye. Bobatela mwana bino. Botika kena na mbongo babatela mwana. Ya omuli ba famille mingi lobaka te mwana biso akita. Après Bokoya. Mais mobile mabe akei surtout basali na nzambe ngana eli kaka basali na nzambe parce que makome bele zo le ka tout autour ya basali na nzambe na sana problème osala nzambe moko te ponga moko pe na nzambe osali na nzambe mais na lingi biso basala nzambe to bongisa to se corriger amen nga prophète Jean na nzambe na mabe na ngai o pe na zo te na zo senga saint esprit sala makasi to changer si na maman Cynthia oui alors tant moi si azoke no bana na zemi et que belle c'est na zemi et loko ko koma ya liboso mwana wana akolekisa balekisaka penza ina nete soki mutaza abala na zemi pona oki déjà bato ngana nufungola miso tenga na bana zemi mwana kola ne aba sekel et akola tale bien ça ba sekel parce que nzamba ko sakate. OK. Il est aussi le Dieu de nos ancêtres. Chaque nani coutume nani école est en coutume. Tradition kindoki, prophète Jean Télémil. Mais coutume j'appuie. Parce que aucun pasteur qui n'a pas parlé à langue. Pasteur n'a pas parlé Ephésiens 10 chapitre Israël. Mère rouge Moïse te ba obengana tu ba bete film ma moto okimi. Pasteur n'a so binga muto spiritualité mais so ki ko bala chérie. Akitaka atosi bokoko kasi folo na kisaki passer no wana ki onction pour que na mariage coutumier mariage coutumier c'est en français alingala libala ya bokoko est-ce que ça na lobi nzema bokoko te libala ya bokoko po batu mingi ba confort
bokoko te ekomi makambo nzembo mpo ndeko moko bite tokomi na bokoko nabike kuna te ngabi libala bokoko libala bokoko libala eza libala boko ya bokoko nde libala amen ya l'état te l'état soka acte oyo bokoko esali ok oh mais bongo l'état zui acte pa tsheli bino ndenge bokotambola mpo mabele eza ya l'état nzambe likolo l'état na se l'état soka travaillera na baboti ok allez libala ya kokende soki église te église abalisaka te église izela kaka opamboli bano olobi maloba kitoko na libala bakei le reste etali yo te jour tokosoba bamvutuma tobotaka nene toye na église le reste etali yo te pesa biso bamateya oyo kosalaki couple fa efanda le reste etali yo te amen o mobali alataka bo etali yo te o namoni yo petit yaka tosolo osolo et puis église il faut arrêter kosolo na mwasi ya bato sa mobali azala bafrère balimbi biloko wana trop yango baosuka mabe trop bafrère surtout bachantre bachantre bongo yango nalobi mama Cynthia kobala na église eza na kobala na zemi tokofungola yango bien eya na baconséquence ya kosakana te na bacouple eza mabe makasi kobala na zemi babalaka na zemi te ate obombi bakocomprendre apres obala na zemi soki kaka famille eyoki ke obalaki oza na zemi kindoki esali nini ale liwe ekoti soki obombi famille bokoko ezomona mwana na kobotama ne bien akufa te akokola mais akokola na ye akona azwa baproblème mpe badifficulté ok moto na nzambe tokoya lisusu wana mbala nsima tokoya todécortiquer oui surtout oui mais il paraît très que couple Madjabou baza vraiment basuka na bato ya kisi bon ngai na tiaka mai na monoko te oui ngai na tiaka mai na monoko te nayebisaka na bi ngai makambo ya Madjabou nga ekotaka nga te poani bon mama Cynthia omoni na Kinshasa oyo ata na Europe na États-Unis na 5 continents en Afrique eza na bato oyo bayokaka nzambe atumuma nzambe alobelaka mpe batambusamaka selo sentiment humain te mais na sentiment spirituel bino bomona makambo na angle à gauche bango bomona na droite eza bagrâce nzambe atiaka na kati ya bato tokomema biso tuna fa moko te ngai natalaka Madjabou ndezo nakopose question est ce que somona makambo nzambe basala ngo concurrence bon nazofungola bato yo somona moto azoyemba bosala concurrence concours ya koyemba nini soki eza ya koyemba lokola mon frère mon petit frère ou muloko yangu uyu inonsubi uyu inonsa soki ezalaki ya bainonsa na koapuye inonsa bakoapuye bango ne bato baorganisateur ne babimisa bainonsa na moi j'appuie pourquoi parce que eyaki Vodacom nde aorganisaka asponsorisaka yango osenti ke baza laïque donc tu vois donc ça y concours muta misa talent il y a quel talent so talent dit bien il y a talent si je me rappelle balba kita talent il y a qui organiser une société à mokili ils ont chana bata nzambe na mokili il y a qui laïque et ça qui bato là j'appuie et j'acclame parce que bazo beta kaka musique yo lingi so beta ba musulman yo mais essentiel talent ne sani et monana so beta ba chrétien yo essentiel talent ne sani et monana ya mo ne belé ba sala na inos bi or ba ne ba yemba ona ba kenana ba misu ba nzembo nzambe ba panzal ba misu ba bimana ba nzembo ba sangana bongo mais makambo nzambe na lola o apesi don ya ko ma musique ya nzambe bo sala ngo concours ba sala concours na grâce té jamais grâce chacun de nous a sa grâce ba mélange chacun des grâces ba sala jamais concours na grâce concours à grâce ezalaka te tota la grâce na eleki ya muninga grâce ya koyemba nani eleki muninga koyemba na makambo nzambe etikala kozala te esalama pe te nga na yembaka ngombo yo mokili koloba oleki mais nga or Dieu ne regarde pas Dieu regarde biloko ezobima na kati ya bavoi wana mosusu voi munene mais soki ayembi bandako changer otangi mama lor mbongo voilà grâce na ye Marie Misambo pe a son âme mais bango tout mutu grâce bandeko ko sala basala ka comparaison na grâce té mauvais départ ya mwana ça c'est de 1 de 2 kotala ndenge zobe mama batono bazala ki wana na yebisa déjà mama ba musicien bazana mboko bobengo ba jiri o ba konta ba jiri so tali ba jiro mona ka bato moko boye oyo oyebi l'état
l'état na biso vraiment l'état tambola bien soki mama peso poste moko peso batala KG batala casier judiciaire batali casier judiciaire non c'est-à-dire soki oza conflictuel problématique soki osala bosala na makambo nzambe bapesaka n'importe qui te omoni bible bi po batia yo diacre batia yo évêque il faut oza na bon témoignage na cité et na cité makasi wana bon témoignage na famille na yo. Comment tu peux gérer une église si tu n'arrives pas à gérer ta propre famille ou ton foyer, ta maison? Mais bah peut se poser l'église. Mais oui, n'appuyez bango. Oui, pour trop c'est trop. Sur le bateau, monsieur bazawana, ya bateau monsieur baba témoigne jamais. Pourquoi vous tiens à ba membre gérer? Je le dis. Baba te faux témoignage. Pour ne pas se lancer papa de ningon de bochai. Bato ba ba musique ya makasi bato ko ba kulumanto pe chai. Ba aimer kanu. Ba témoignage bien. Et mais quand on a dit bango toi là ba kuluma to pe musique ba sala ba to bo tiana jiri ba opusa na te. Cha bango. Ba mama boko za ta pani pe mama lor mbongo te. Na tuna likambo. Cha ye e mama nzame mama lor robo ya te. Pani te mama na deje moi si ya tom so ba to fandi sa parole lo ba fondu me fanda. Ko cha bango ba na ba bon témoignage ba na deje. Tant au monde bolobi ah na ya bo nzambe za mais ba misuso baza. Bango ne baza wana majabu wana ebimisi ba problème. Teo kiango belé ndeko moka benga lelo abi bato bakufa na ebité bana moko bakufa so baza abi papa bakunde ata deux personnes na majabu wana banda ko sala bakufa so ki ndenge nini bato banda recruter on bato banda voilà donc c'est loko moko et ça c'est trop spirituel ba revoir bon ko revoir muta ko yokote parce que bazana ba mbongo na bango mbongo zolo ba mena c'est qu'est-ce qui se passe na c'est hein. So moni na landiango pasteur Moïse Mbi azolo bango so moni azolo ba mais batunya so babika lobeli mai kalamba mais c'était comboté bon alobeli mai kalamba c'était comboté mais nazo so pepe information ba lobi à rapidité pour y pas bien histoire biye ba yaki ba proposer OK na sana ba vidéo ba proposer mutu alingaka simba majabu c'est Moïse Mbi OK papa tous on a extrait il y a place au yazoloba on a et tous on a photo décortiquer mon bien Tolanda. Vous savez, j'ai connu des gens, des amis à moi, on a presque grandi ensemble. Et puis c'était pour moi un couple des serviteurs de Dieu. It was a couple of servants of God. Pour moi, c'était ça dans ma tête. I had that in mind. Jusqu'à ce qu'un moment, la femme du monsieur, until the wife of that man, dans ce couple de entre guillemets serviteurs, in the couple of those called men of God, la femme du monsieur, the wife of that man, commençait à faire de propositions pas bien. Was again certain kind of proposal that was not fine for me. Et je me souviens encore du jour où I remember one day j'ai dit à la personne non. I told her that I don't want to. On recevait beaucoup de cadeaux. We have having many gifts from Parce que there. vous savez, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter le monde entier avec l'argent. Many people are thinking that they can buy the world with the money. On recevait beaucoup de cadeaux. We used to receive many gifts. Mais j'ai dit non. I said no. Et j'ai dit à la personne en face. I told that woman. Je lui ai dit, il y a des gens sur cette terre There are people in this world qui ne sont pas prêts à tout pour l'argent. who are not ready for money. Mon père, l'apôtre Emmanuel Mbie, My father, Pastor Beer, me disait toujours, Moïse, used to tell me that Moses, si tu veux rester longtemps dans le if ministère, you want to stay long in the ministry, ne sois pas prêt à tout pour l'argent. don't be ready to get money. Et lorsque j'ai dit à cette personne, I told the person je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. that I can afford this for money. J'aime beaucoup l'argent, I love money. I like mais money. je ne suis pas prêt à tout pour ça. But I can do whatever for money. La personne m'avait dit, So she told me, je vais le dire en lingala comme la personne m'avait dit, I said in Lingala as the person told me, mapata ekoindelayo, things shall dark for you. okolukangai. You shall come and look for me. Olingio lakisa ke ozana besoin na bisote, ozana mbongo na yo, You want to tell that you don't need us, you have your own money. tokola kisoke biso to lekio na mbongo. We shall prove you that we have more money than you. Ce que je dis, c'est pas un songe, c'est comme ça. This is not a dream, but that's the reality. Et quand on est entré en 2020, So when we came in 2020, la plupart des choses, de combats que nous avons connus,
Many battles that we face it, Ceux qui travaillent dans la sécurité dans le pays. and those in security of the country, Je suis même en safety, train de voir mon général qui est là. I can see the general. Beaucoup me disaient, pasteur, on s'est renseigné. Many used to tell me that, Pastor, we were Ceux qui financent tout ça, that many people given money for that. ce sont des anciens amis à toi. Quand tu fais extrait wana moto na nzambe yo moko étude faite olobini pour na mambwana. Bon, pour la Marambouana, dans un premier temps, il y a à manger. Ils ont senti qu'il y a à manger à boire. Alors, comme temps, Maman Cynthia, il y a un loko mon côté où il y a un nzambe na sima loko la biloko mi balé. Ni nani. Nzambe so tambola, a ça l'opération. Bilo mi balé tambola naï. Temps, na patience. Maman Cynthia, Dieu marche avec deux choses. Quand tu as simbi patience, quand tu as simbi le temps. Batebele va gagner vie à cause de la patience. Wana ngape na patience. Batebele va bonga la vie parce que la délivrance non pas azalakte, azaki ka patience. Patience. OK. Et Nzambe alinga bato bazalaka Motema patience. ngokita. Tala même dans le domaine Kanda alobi, il est riche en bonté mais en colère là. C'est que Nzambe aza patient. Babenga ke patience. Na gauche côté yo tozo bengi le temps. Dieu n'opère jamais quelque chose sans pour autant se référer par rapport au temps. Amen. Et là qu'on surtout et géramaka par rapport à temps. OK. Ata le lobo bundina mobile no abo bebane alobi na sinta na boyo. Zarakal. Tika temps. Temps écoté yaye. Temps ebongisaka. Ce qui a bando lingo ya mbote un jour ko beka pour petit porte. Afungolio. Non poser ka patience mais ça pris du temps. OK. Les temps opèrent. Les temps soignent. Amen. Le makamususu kotinda batute tika. Tika. Et soit à 5 après, lokae a ochelonas. Oui. OK. Sur le bagatika dans le vide. Pour mutatika. Dans le vide. Dans le vide. O tika cha. Chanase. Chanase non. Neti yo albaki amina chanase. Boma moto. Mama kolinga mutachelo na sete kuzwa zelo. Mabe chana mesa. Na mesa. Na se kuzwa zelo. Donc mutachiliza kalanga chana se fo mutu. Na chana se po nyata. Mimboa, po bachelo na se. Bible ne foule pas ta grâce aux pieds. C'est ça. Pourquoi chana se? Et le bien ngo moi. Maman Cynthia le temps au père. Amen. Et loko ngina loba par rapport à histoire yo ebimi ya majabu. Temps esali musala. Et comment bimisa? Oh, histoire à Moïse mbia na Mike Kalambai. Na no boyo kité na opesa prophétie boyo kamakam. Tika boy. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme a semé. Il le moissonnera fois 1 milliard. On ne se moque pas de Dieu. Tala, le temps est comme Koloba. Temps. Maman Cynthia tika temps au Pire comme pirate. Tika temps. Et elle est sous ce 18 ans et bongi. Elle est sous ce que nous savons que elle est simbate. Maman Cynthia mobalo fio na bali a mobile c'est tout. Mutuka. École Lelison. Mutuka maman Cynthia ko lelisa yo. Pesa mukata. Mécanique, pesa temps. Pesa temps. On a une comme président. Médecine, pesa temps. Oh, comme on est capable de commis. Pesa temps. On est capable de TV. 100 000 abonnés. Pesa temps. Pesa temps. Ndimata na zemi ozo émission. Somo. O poli na mbula ko précipité. Somo. O ke no chalo comme lokolo place ba chakate. Bato musu ba cheko to abimi soki nani? Ba tigre ba bimi ba aigle ba bimi ba nini? Yoko bima nani? Corbeau. C'est ça. Pour gagner vie corbeau, pour ba musu ba bima bima. Oh aigle, oh boy. Tigre. Oh musu ba bima bi serpent. Chauve-souris. Oh musu ba bima no ki cobra. Ba komo bo mi pesi à cause ya kozanga à cause la temps na cause la passer na vie appréciée bo mi pesi ba kombo par rapport à ba maison bo koti ba kisi. Mais ta nzambe ye bato basaki likolo. Kokito wapi? Onga éléphant na musique. Oh comme meme. Oh comme taba je te dis hein. Ta nzambe koki hein. Mona mutu mususu siko nzambe alinga te ba kokana na ye. Ngai nde na leki batu nyonso bango tu. Botangela ngata 10 ou bien azar ba conseil soki ndenge ni ngai nde na leki. Quand tu dis ça tu deviens Dieu. Okay. Maintenant tant nzambe ko constater ko komi ye. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Attention la mayele. Abimi soka ne misimo ko komi zoba. Acheo kama loba mabe. Ndenga chaki prophète akende ko prophétiser le kutaba bomae. Prophète nzambe. Batu batali.
Moutafana tala bi non 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 non. Ndenge na ebi Joe mystique. Na Cynthia jamais ba ko l'émission. Ndenge na ebeli kapashi. Ah oloba Joe kata mais ndenge na matike leka non, c'est Dieu qui a permis les kapo ba zoba. Afin ka quitter ça. OK. Nkola pambola yo mama. Amen. Apambola balance. Apambola pe. Donc makambuya ouais, li kamu mususu Cynthia ko wela ka te tikata. Batebele ba komi ba président république. Asili saki ko comme président. Mais aboyi a na rébellion. Aboyi a bebi samboka azozela tanaye. Azu na pète. Pesa biso cahier de charge, je sais pas bien sûr lui no cahier de charge à Dieu. On se prépara. Il a pris son temps. Le lot bateau ba sala ka renseignement na Afrique na renseignement. Bateau makasi kana ba pays limitrophe na biso ba pays kako ba voisin. Bande na biso Rwanda GT. Ah, GT. Bako ko kota na mboka moko baye batini mutu aye pa fale na Kinshasa afutela na quartier mais uniquement pour éliminer mutu ou bien so ba information il peut rester pendant 10 ans. Tikabou. Azupe musala na Kinshasa oyo ane mutu mabete mais aye juste pour l'information. Pourquoi gagner azuyo pas bomio ou bien livrer information parce qu'il a pris du temps. Ne jouez plus avec le temps, mes frères et sœurs qui me suivent à cet instant. Ne jouez plus avec le temps. Il y a certains problèmes. Tika, n'abi que mon ballon a personne mon tout passe. Tika yi. Tika qui n'est pas moi na mention. Na personne ni temps à Olukayo. Au sao papa na sambeli oui au sambeli mais maka mususu auto sambeli laka. Et ça la maka par rapport à prière mais par rapport il y a temps. Laisse le temps. Amen. Apaise-toi. Amen. Sois calme. Le temps parlera. Il y a un temps dans ce coquille au sambelino. Mais les camons nous une solution. Amen. Parce que ça peut du temps. Du temps règle. Il y a un moment où Batama Moïse, Naba Mike, et Ali Kambuya. Temps. Bon, il y a une polémique parce que nous, dans le monde, surtout les Congolais, aiment beaucoup parler. Et les Congolais, et puis quand vous parlez, vous êtes des donneurs de leçons. Mais ceux qui te fouillent, bino, ma place, vous faites la vie pour mener la faut battre, bolekina majabu. Bolekina majabu, faut battre. Je bénis les Congolais, balongwa na milaba Congolais. Ngana komi na potote. Nazo kende poto, prophète azoya kalate. Mais nazo osa musala ngana ya tena fanale ya mbala na Kinshasa. Ya bio. Na lobi boy, bio. Ngana soka batu bazo bien prophète Tolongwa maman Cynthia je te dis la vérité ils me suivent ba imam na loba si batu mingi na poto ba bima na milaba congolais et les africains ba ivoiriens ba abenda na afana na ye ali ko landela mobali na nani yo mobali na yo surtout so mundele mama ye asana ka ninyo po yo sani ana mbongo te ana bataba ana ba meme ba nyama ana ba entreprise. Oh, il faut l'anda soit à détruire, soit à le locomoko. Oh, bonjour, neni santé, santé na ngoye bango neni. Bonjour, bonjour. Na lo bonne sabio que nous régler ce qu'on a pour papa na bela. On neni. Donc, il faut que tika tanta na bango kokinza mo bimsa bango polele, bokoyo kama kambo moko koloba pona moko pe ba prévu ko bima na ville ya Kinshasa. Nzamba comme ko futa ba faux batu. Makambo salama mabe na kombo. Na ye, c'est ça. Amen. C'est ça. Homme de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Les Cambouillatans, en tout cas, Toyambi Yango, Tozui Yango, Teibiso. Oui, le temps. Le temps exécute tout. Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Asalango bien, Natanae. Pour nous, les Kanzamba Sale, le Moko Natanayo. Pour nous apprécier, qu'on presse Nzambete, si Kanzamba Sala par rapport à Tanayo, qu'on se peut reconnaître, qu'on peut et belle qui toque. Moukou ezate. Maman Cynthia, tu en as besoin. Amen. Toi aussi. Amen. Laisse le temps. Amen. Oyoki? Amen. Na solo mingi na butu lobi na téléphone. Laisse le temps. Amen. Et par rapport à temps, je sens que la gloire de Jésus qui t'a les colonnes, peut qu'on soit un résultat bien. Amen. Laisse seulement le temps. Amen. Motola Nzambe to kanga to kanga prière to kanga maluba oyo na lusambo parce que batu ya diable baza ebele bayaka na se ya mate ya ko intoxiquer batu koloba ko sala ba faux compte nga assemble la ba faux compte page na ba resouté Amen. donc nzamba sala pena grâce que mate ya oyo e bongola na ba kolo moko ba kolo makambo balo ba nzambe azali nzambe likambo te eza ya solo pi ba témoigner batatola o nyoso ko za la besoin ya prière pe ya malendi ici numéro ya mosai na nzambe za na sera papa tikeli yo liloba pour te clôturer émission la biso aleli bon
nasepeli na mateya oyo makasi nasepeli mama Cynthia nzamba pambola yo amen ba émission ya boye ezolendisa bato ebele mpe baza kose retrouver yango tomema yango na lolenge moko boye ya balangila moke mpo bato bakota ntango bazokota Pierre alobi place bato ya mabo Paul alobi place bato ya mabo bazali mpona teya liloba eleka na bande kose faire aussi comme un fou place bavoyo nga mpe na sele okwa voyo mena avoyo te mpo liloba tata eleka nyonso tozomona lelo eza basigne ya temps de la fin. Esengo nanga jano eza kaka bato bazwa mabala te po eza ba éphémère. Amen. Bato ba pambola mabazo bambongo ekoleka. Nyonso tozoluka bandaku totonga ba flat ekoleka mama Cynthia. Natamola mutuka cher ekoleka. Mais toluka tozala na Yesu na éternité. Amen. Nani soza na Yesu? Vraiment. Nani? O sepela doxa na obana na yo boti bana na yo yo kufi au qu'est-ce qu'on a deuxième vie tant au komi nzamba yambi oleki na jugement au kelola tant au fani ce qu'on a paradis au fani na bana yo et ça la question c'est ça maman a na paradis papa na yangona vous avez intérêt ya kosala la oli loba nzamba lobi na mukanda Josué moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Il faut servir l'Éternel, maman. Et papa, amen tes enfants. Oui. Maman so kende Christ matiki lola Joe Mystique na lufe bako kumba epenza siko soko ngo sala émission na lola il faut okatisa or kuna corruption ezala kate comporte-toi bien maman Cynthia c'est fort ce que vous dites là c'est ça obi que tozo kate émission na mena nzoto na oyo maman na kotisa barulo nzamba lobi janota ekoki kende koloba ngape ezali kambata na tiki ba misu to basali na patience Toti musika. Bate misuko to babimi na kurubiri. Somo. Nanzela maman Cynthia pou ayebani. Il faut citer le chat par son nom. Ce n'est pas une insulte, non. Non plus une injure, mais c'est une vérité. Vérité. Bate belé. Total. Lelo bato mami nanzela kapage. Ataba ko boya po kino za mutololendo. Mais conscience mutu. Ba sakate. Natan. Ce que ça qui par rapport à tan ngana bengala bango. Pongana mu konzela bango tu. Bakuta ndengana yo. Leader ngai. Oka ona kila leader. Prophète Janot. Nano tuno musika ata bakyo kofunde pa mama bino bi yende to yebi mais est-ce que na wela jamais na weli sana zoba bino bobi Cynthia lelo otikata na tikela bango ba weli na tana patience ko na récupérer ngwende pour ni temps sali kasi to le kasi temps sali vraiment vraiment OK je peux prier nzambe na lola mettre à temps et à circonstance. Nzambe nazo pambola yo po makambo nyonso ebomba maki na ba foyer ezo troubler ba mama. Oyo wape bomba maki na ba foyer ezo troubler ba papa. Oyo bomba maki na misala ya bato. Oyo bomba maki yo lobi tu es notre Dieu qui voit dans l'obscurité tout ce qui est obscur, tu as vu. Moment ya kobimisa nyonso tu na mposa ekoki. Bimisa nyonso nzambe oyo ko trouble bia via bala na yo. Bimisa nyonso oyo ko kabola foyer wana. Bimisa nyonso seke mobali wana fanda kiso na ndakute. Bimisa nyonso seke mwonso wana komaka kolela. Bimisa nyonso ebo mama kindoki. Oyo sele ke mwonso mibali to azoka batiki pe bakendeke. Na lobi nzambe révéler biso loba. Pe moto na molemo santo et qui te brisé nyonso tu oyo eza révélé car ta parole dit ceci, ce qui est révélé est condamné. Nous condamnons tout acte satanique na vie moko na moka la démission. Na condamné ba acte nyonso ta mabe o muto zo comprendre te na vie na ye na santé na ye pona musa na ye dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ba mola lobo et pesa kimia pe sengo. Merci parce que efungoli biso misu pe e orienté biso pona o etali temps pe na message te ami. Yo moko kisa nyonso kokisa pona lokumu na yo. Pesang lokumu penkembo na kombo na yo. Donne gloire à ton nom. Pas à moi, Jano, pas à Cynthia, pas à Joe Mystique, mais à ton nom, donne gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nzambe alola pambola Thomas, Nzambe alola pambola bino mutubolandi au sepeli na émission au bengi mosai na Nzambe ça rappelle bien qu'on a pour encourager dans le bar toujours que tout la vision invisible les ala ce qui Nzambe a permettre à tout timote manayo au lieu que nous avons la bar okende nango libanda okende nango na sap tango okufa oyeba kute balati ki oni tango ozala le msuna kobela okoka tango ozwa elamba la portemanteau te po olata mais tango ozali ko vivre ozali nzoto makasi luka elongi na Nzambe pesa na église pesa basali na Nzambe Nzambe akokanisela o lisusu ebele ngana tango asuka na loba Nzambe natika espace na nga natika chaîne na nga natika la basali na Nzambe baya ba prêcher pour population et yo kapé et kangwa voilà pe ba pambolama
Nzambe apambola biso pe mabota na biso tozala toujours eni po Kongo kende liboso. Amen. Amen. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapashi. Yopo sawa. Ana oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Bayebisinga sérieux zawa makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Na bosani. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye kotikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études pona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaeli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaeli du début jusqu'à la fin aujourd'hui visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basibe café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaeli au passeport ou etikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta développerie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili tenten ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo
oyo pe soki ozali na billet te agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation mpona bino baétudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba baresultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle leka INPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Ritz Beauté a eu les sous-soucis de capache à autour de la apakola kama gamme de beauté et Ritz Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa monoko te Ritz ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Ritz Beauté atie biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Ritz atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Ritz Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Ritz Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Ritz Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ritz ndetinga bomona poso na bébé te bosepela na poso na mikolo na tingani kaka na Ritz Beauté umela
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.